Mbote mbote na biso na pesi bino mbote isa bino ndeko Google. Comme vous constatez, lobby samedi na sela ki bino vidéo te. Lelo na ye kosela bino ba vidéo mi balé parce que vidéo na ninga kosela bino bon voilà na moni ekozwa temps mingi parce que eza vidéo moko très complexe. Eza na makambo belé ya koloba. La ligne bandana liboso sur l'avenir du Congo de demain, qui est la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Et les Cambouana na zolo bango tango na tango. Na zolo bali Cambouana vraiment na yebite neni na rolo bango na ndenge nini. Je sais même plus. Na yebite Congo ya lobby ekozala ndenge nini. Je commence à me questionner moi-même, à me poser des questions qui n'ont même pas de réponse jusqu'alors. Nangai na yebite au moins bino bokoyo kopesa makanisi na bino pona Congo ya lobby. Est-ce que Congo ya lobby eko exister ekozala sous Congo to tokobenga mboka mosusu to ekozala lokwa na film ya Hollywood où un pays est inondé par des zombies. Ba zombies bazotambola na Kinshasa, ba zombies na Barumbu, ba zombies na Lingwala, donc soko meiko bimaka ba leyo. Donc exactement Congo ndenge et komi pe ndenge ezokendele. Mais bino bozomona yango te. Bino bozomona yango te. Ba sacrifier jeunesse, oyoka pena jeunesse abandonnée. Jeunesse abandonnée, suivi moko ya l'état exalité sur la jeunesse. Il n'y a aucun suivi. Ba jeune bazanga mayele, ba jeune talaka suki à côté na Facebook. Tala ba commentaire bon, ba yebi ko commenter, ba yebi ko tanga te, ba yebi ka ko tia ba vidéo, wera sali boye, jiba sali boye, fera lobby boye. Ils n'ont même pas un débat scientifique sur les réseaux sociaux. Mais parmi eux, il y a aussi des jeunes. Il y a aussi des jeunes, baza minoritaires, baza quand même mayele, baza objectif, mais baza moukié. C'est quoi ce qui totali Congo ya lobby? Vous risquez à gérer na bana ya ba konziwana, parce que hier c'était Tshisekedi wa Mulumba, aujourd'hui c'est son fils qui n'a même pas été sur le banc de l'école, mais il devient président. Et lobby qui n'a jamais été sur le banc de l'école devient premier ministre. Jean-Pierre Bemba qui n'a jamais été sur le banc d'école devient ministre. Ainsi de suite, le pays est Gozala na maboko ya batu ya mabe. Le pays serait géré entre les mauvaises mains. Batu mingi bavanda na poto bazara na ba rêve. Nazaraswe na osola na ba Congolais. Moi esika moko boye tokutani ba Congolais tozo solola. Ozoyoka ba masolo ba Congolais bazoloba. Mais je me demande mon Dieu, est-ce que bateau e bazana cervelle? Bateau bazana nina mituna bango. Bonjour Maman Esther, bonjour Jean-Louis Kassigwa. Mbote na biso nyonso bandeko. Nga nazaka na osola na ba Congolais boye. Oh ndenge naza boye nazotonga ndako moko na Maluku après retraite na nga na okendo kovana na Maluku. To sala boye. Hein? To sala boye po boko ka comprendre mo eloko moko ya mukie. Yo vanda kana mukili. Ozo kanisa après retraite na yo okoma mbisi okendo kovana na mai. Mai eza mokili na yo te. Mai eza mokili ya ba vrai mbisi. Yo vanda na mokili. Kokasa te après retraite non na 65 ans okeno kovanda na mai. Moi mon père a travaillé durement dans une entreprise na Belgique. Alors bijour moko boalo azokeno kovanda Kasai parce que aza retraité hein. Alors bi azokeno kovanda na Kasai.
azwa pe valise na ye Kasai akena kabinda bangungi ba soye ba maladie zoye pembeni aliwa azonga mbangu Belgique. Est-ce que akenda lisusu bomone biso to ya ba poto boy et donc ndenge to ya ba poto boy to ya ba faux poto to ya ba poto te ndenge ba chinois ba yaka na ba indien o ya poto pona 10 ans azwi mbongo na ye oyo aza nango posa ayekoli ba formation na ye azongi na Inde ake ko investir akomi pe mukutu munene kuna biso to yaka poto ya famille ya libota oyo kovanda mais sili ekomi deuxième pays na yo o kwa kozonga sous na premier pays te po premier pays ezo correspondre sous na yo te dès le départ yango ye na deuxième pays ekomi terre na yo ya kokufela bisiko kokufela ona kotonga ndako wana na yaka ba vacances oh non vacances ko sala ozana mbujima yo sali vacances na mbandaka toke na Gabon oya na poto sous vacances nengeni poto eza sous mili ya vacances te okende ne ko sala ba découverte ya ba bisiko yo monate yango ba benga ba vacances okende ko sala ba découverte ya bisiko monate mais malheureusement pe biso awa tozana poto tozaka muke oyo bana bazokende ba université bandeko mingi ya basi mibali bazana bana ata mwana moko atangi te siko on croit que bana na biso nde ba okende ko remplacer Congo ya lobi orge batangi pété donc bazaba modèle ba Chilombo ndenge bazalaka na ba Bruxelles na ba ne 80 croyant que bazotanga orge bazotanga na bango te eza scandale babiloko ya ndenge wana eza scandale babiloko ya ndenge wana vraiment ovai na France ovai na Belgique Luxembourg Suisse ovandi 30 ans na bana na yo ata mwana moka ke université te comment expliquer babiloko ya ndenge wana siko mosala nini osali na poto osali nini vraiment na poto eloko nini yango ozoluka na poto po yo moko oza na échec oza na réussite te siko olopesa chance na bana na yo opesi ata moko chance te doti bana bakoma kodominer yo. Moi j'ai connu un papa, c'est un monsieur que je respectais beaucoup. Aina bana na gatandako bana mibali 2 garçons papa oya mibali a 4 classe akomo traîner na ba master na ba rebeu ba arabe na ba balabala ti 18 ans 19 ans 25 ans comme grand garçon normalement na 25 ans ko za la indépendant ko za na mo appartement na ye azana mo musala sali mo formation deuxième chance ye non ali aka fufuna ndako na 25 ans jusqu'à ce qu'il a commis ko yana mo chéri na ye na kati ya ndako ko moko ka bwa zalaki na chéri na ye bien avant ba parents bazalaki te azo sakana na kati ya chambre chéri yango azo pousser ba bruit moko boye ya makasi ti la salon ba parents ba ye na ba paya ba côté ba fandi bango bazo ka makelele ya salon te po bazaki na bisengo makasi bazaki pena na match ya chikunku penda yo ka match ya chikunku ba parents bala moko ba yoki lokola makelele na kati ya ndako fana no ndiye makelele ba tsepe na matoi ba yoki pena bi awa mbo itete na ndenga ko sakana te 2 semaines plus tard ba parents bakanga bisaka basundola ndako batiki mwana na ndako mais mwana lelo akoma oteka pimbo mwana oma oteka pimbo siko ngana zoloba penake po nyonso tozoloba po tozana no mais 10 ans après to bakisaka 10 ans liboso na biso 10 ans liboso na biso Chilombo akoma na 70 ans affaibli
Nga na okoma na 60 ans, presque un vieux. Na okoma na 60 ans, presque un vieux. Na bénéficié na nga pe lengi ya Congo en ngote, na passé vie mingi na libanda ya Congo, je suis comme un exilé. Je suis comme un exilé. Kovanda rate obetaka masolo, na moni batu mosusu, ah non, Congolais opoza razoba mingi ya. Congolais mekana kokoa mayele. Webi nga ta unayaka France. Ta unayaka France, nazaki na bana, na Kinshasa, nazaki déjà homme marié depuis Kinshasa. Na ye objectif moi si nanga aya après to meka ko benda bana moko moko bana misato. Après ta una ye na bundi madame aye. Madame ake ko tia et plomb. Ake ko stériliser. Nzoto na ye pas médecin azwa zemite. Mais na vanda ki boye nga bi ah. Webi berero yo ba yaya na biso akala basalaka yango yo. Kendo kolongola eplon wana. Il faut bana robota. Parce que na yebite tangu nini tokozwa temps ya kobengisa mwana liboso, mwana ya mibale. To pesa erreur te na ba risque wana batu bazwa na mboko yo. Kendo kolongola eplon wana. Abi oui, c'est une bonne idée. Le roi yomoko papa ou le bina ndo kolongola eplon. Na osuzwa rendez-vous na longola yango. Azui rendez-vous à Longoli et salari paye 3 mois zemi koti. Pour moi na liboso peu atigala kuna mukolo aye. Aboti moi na mi bale aboti ya misato. O ya mi bale aye. Vous comprenez? Sikoyo oyebi eleki rapide batan wana vous ne pouvez pas imaginer nenge eleki rapide. Donc eleki tellement rapide lelo na komo mona ba misuso yo ba kotaki na ba risque ya ba eplon ba sasu na chance ya robota te ba koti na ba ménopause ba komi ko regretter mais loko nini ezwaki bango nga bana nyonso na boti siko bango ba koli. Donc omoni na vie kolingaka te okanisaka négativité moko boye na avenir na yo. Il faut zala toujours objectif na makambo ya malamu. Objectif bana batanga. Bana bazangeloka koliati. Moi je travaille presque tous les jours. Moi si nanga salaka di lundi au dimanche. Lundi ti dimanche. Na sola nego to avant-hier na bi bébé, voilà, il faut que tu arrêtes de travailler le samedi dimanche. Toza sune loko mongo to tokoki ko lukango na makasi toza na ngosute. Presque na ngongo moke to epoto to accomplir presque nyonso parce que to laki mayele dès le départ to zalaki elongo to simbani loboko na loboko butu nyonso avant to lala to za ko solola ba boule na ba boule butu nyonso avant to lala to za ko solola makambo to ko sala lobby ya onga musuna mona na ba congolais tu t'es comme ça là au vandi ozolo banzamba ko sala yobo na moni ndeko moko na répondre ki a excusez nga mais na répondre ki ga po na faire comprendre muke alimbisanga parce que commentaire na ngeza qui un peu agressif moi muke que il dit quoi oh non aneux aussi la te nzambe ako bénir bino boko somba boye boko sala boye asali sali banini puis na moni ba commentaire ya ba amen tangana oyo musapelo kolona nga pasi na lala ka musuma komisa pe makolo na nga na zo gumba na butu madama ko lamuka zui po mada komiko masenga po ndenge na sala ka lokwa nyama po so na salite na ozombongo wapi vous savez mode de vie est en France yawa tozana système socialiste donc c'est-à-dire système moko ezali yawa yo il faut dépendre na système wana soko bani ko bima libande ya système okomi mwana mabe. C'est-à-dire avant tant to yaki na France, on nous donnait 450 €. Ya ofele pour na bana. Ngai 320 €, madame nanga 320 €, ça fait 640 €. Ozomona mbongo banego pesa biso e bazo futela biso ndako ezalaki na 950 €, bazo futela biso presque 600 €.
Vous comprenez? Tant to bondi to bandiko tanga na bandiko tanga ba formation makambo ebele na komiko tant kaka mbongwe bandiko monana bandiko kata bandiko kata ba aide wana nyonso. C'est-à-dire baza batu moko balingi batu bazala toujours na se ba dépendre système na bango. Soko bandika ko bima libanda ya système coiffure ba zengio mutu lelo na zo aide à l'état. Année passée, non, année 2019, tant Emmanuel Macron le bio non, si quoi ben impôt, il faut comme la Belgique à la source. Car nous ça là on a sur 3000 ballons au 300 na bango. Bon si l'année déjà ba benda ki yo déjà. Et bon, c'est une bonne idée. Année mon salaire presque 40 000 euros. Donc du janvier au décembre, na bénéficié de 40 000 euros. Normalement na zaki na bana. Il faut pas tenir compte, il y a banananga. Bon. Baye kozwanga combien? Au lieu de 4 000 euros, baswa ki ngambo mo zaki lokwa ba 1500. Ngana bi ah, eza bien na bana na ba charge nyonso na nango, mbongo balongo linga eza bien. Après toke vacances na Côte d'Azur na 2020. Tant wana avant oui, avant Covid et banda. Toke vacances sikoyo omoni na baje o bana basakanaka na lingo kotsaka carte bancaire te po omona ya musu moyibi aleki o carte ya sena o makambo bele na lingi na za na espèce na maboko na ke na distributeur na kotsa boy e boy ko bimisa mbongo nga oh mena na mbongo na kati ningi ne boy ko bimisa orge batu musu esi bazwi mbongo l'état beninga 900 euros na yebi mutu na makolote ono fiscalité il fallait baksa mbongo yondo lekeli l'état mayele ngana lekeli l'état mayele o azwa ki ngawane kokite anoyo il faut na futa 1600 euros ya bempo na France ezali ndengeni na France c'est comme les États-Unis mais c'est un peu différent na France vous voyez que polygamie est interdit parce que sokoza polygame sokoza na basi mibale normalement au futa so impoté. Bon, nga naza marié impôt na futaka 50% par rapport à bas célibataire. Au lieu ba longolo 10% à revenu na yo, so koza marié. Ba enregistra yo na mairie. Mairie pena ya mairie, ezate ke marié, oké na ndaka nzambe ba pamboli te. So ki ba enregistra yo na mairie, au sala liba la civile. Normalement ben impôt na yo ekoyi à 50% sans le savoir, ba otika la pe o ebisote. Obano mona kaka na ba bulletin de paye na yo bazo longolo mbongo bo nga naza impôt moko na mwasi nanga naza impôt moko naza banque moko naza na carte bancaire moko na mwasi nanga donc c'est comme ça masolo ya ba carte banini ba compte joint banini ici na beta yango na expliquer ba tebele bo vivre ndenge bolingi mobali afuta kandako mwasi asomba bilo akolia wana talibino boko ressurté boko suka na bino kaka ndenge wana tibu ki mobange ko yela bino. Parce que obali moi chose na confiance na yete mbongo no emona na kate yo ya aka ko futi ndako ya so mbilo akolia wana eza vite na expliquer bino déjà makambe belé nga mbongo ekolobela ngelo côté parce que ma femme nenga za boy soka ya lobi o bébé je dépensé 300 euros na okota kana application na tali to tika na combien to tika na boy nga a kisala keba osombela onino na sombelo wa bana bilo wa boy asa keba 200 euros longola so po sombelo go boy boy c'est-à-dire tout est coordonné. Tout est coordonné. Nazana mbongo moko te ona banoko bomba na poche moi si ayeba te. Omoni so komi na stade wana on comprendre que bon ils ont dépendre peu hein. Ils ont dépendre babolingo nini obozo sala. Ils ont dépendre libala nini o bino bozana ngo so keza libala moko ya yaka to vanda to bota yika parce que singelaki moi si abota singelaki ngape mobile nazana mwana benga nga papa ça vous regarde. Wana talibino mode de vie wana ko lekate panangai mode de vie ko lekate vraiment ninga balobaka moi si azali eteni na yo azali eteni no ya solo parce que na stade wana okoki ko finga moi si note okoki ko bundisa yete okoki ko lobelo ko moko te choqué oza à l'écoute et eza ko influencer bana na bino parce que baza modèle na yo bana nyonso ezala ya basi ezala ya mibali balandaka tata balandaka mama te o mwana mwasi alandaka mama mwana mobala alandaka tata lokuta ndeko
moi si c'est la meilleure amie à papa. Parce que premier amour, il y a moi si c'est son père. Ba cadeau, ba câlin. Et à bando comparer babiloko wana par rapport à fiancé ou à go tendre le boko à balaye un jour. Est-ce qu'il est doux comme mon père? Est-ce qu'il m'aime beaucoup comme mon père? Tu vois, bolingwa li bosso à moi les tata na. Alors biloko wana il faut ça là OK batan tozo bota bana. Et puis tozo tika bango na solde ya bango moko batanga te. Batunyo so ya batunyo so moni babata maki batamaki. Tant biso tozo fêter ba fête ya bana ka to boti bango kalate bango na bazui ba bac ba ke université tozo fêter nga mwana fufu na mutu mwana ke université et à cela on commence à faire des calculs sur mwana vanda boy olingo salani oh non je vais être médecin médecin il nous faut combien sikoyo mbongo ya ye moko to bombela ge pendant 18 ans eza combien na compte kuna oh non eza 9000 €. Bon 9000 € wana. Et dans 5 ans, il faut tout vacciner sur 10 000 €. Dans 5 ans, il faut tout vacciner sur 10 000 €. Attends, madame, assise à médecine. Tout ça focalisé dans les cambos, tout ça. On n'est pas riche, mais tout ça objectif. N'a moqué, tout ça, objectif. Tu vois? Nga dernièrement, moi, nanga liboso, ingénieur Joël. Na yebite na zayi na anniversaire ou bien le romoro boy. Na moni ya sombelinga montre ya Igo Boss ya plus ou moins 900 €. A pesi nga enveloppe na mbongo. Bon, sikoyo. Mabe. Moi no yo moko boti, robo yango. Moi na yo moko boti akomo kabela yo mbongo. Aïe au tigre en voiture moko Peugeot 5008. Ah papa j'en ai plus besoin na auto somba BMW nanga. Zoawana. Nazayi na contraire misala na kuna moto. Ayaka na train. Ngabise na mutuka moko wana ça fait trop. Ils ont ça la voiture rebelle pour na foutre la ngoba. So lingi to calculer na mbongo yo na loba ina opesa yo to calculer comme ça na pêche voiture. C'est peli makasi. Comment des voitures on appelle si tipango abizwango soyi le kumbaka abina kumbaka abizwango kenenango. Vous voyez donc babloko musu photo sala kanango keba ngata on azota la jeunesse ego remplacer biso lobby dans 10 ans dans 10 ans ndeko nangai mokilezo ne mbango wewe bate eza jeunesse oyo ya bakuluna oyo ya bakinappeur wana kongote jeunesse ba kinaper, jeunesse ba kuluna, jeunesse ya ba jeune ba yebi ko komate. Ngana ko bloquer bango na Facebook na ngabazala ka soute. Ba ya kaka na ba sujet moko akomi lingala mais yebi ko koma lingala te, ayina sujet moko ba vidéo kaka ya ba fere, ya ba fali donc nazo mona vraiment ngana bia do biso dans to kola to sala ba discussion ba débat ya culture générale. Nani ana maîtrise makasi na géographie na histoire tout ça ko solo la ba débat donc génération na nyonso et kofi eza crime oyo basali na Congo wana ezali crime tuer toute une jeunesse ko boma jeunesse eza lokola lobby ya Congo eza inexistante eza te lobby ya Congo ezani na moni ndeko moko boye aza ko senga na général Ndenge bakanga frontière ya Brazzaville. Bazaïroa bakota les sous-sauter. Mais il a peut-être raison, Moutouana. Parce que biso dozana moi ba makamona biso nenge to kanisela balia. Biso na balia banani basali baninga mabe mingi. Eza biso. To sali bango mabe mingi na naivité na bango. Na mona balia te balongo ka Brazzaville bazwa ko sala biso mabe na kona Kinshasa. Na mona na noté. Biso ga mdo na ko sala bango mabe kuna. Après ça, il va lobby na biso ba makambo moko boye, xénophobie, basa boye, balia boye, na lingaka balia te, bengana biso to yamba bango. Mais c'est normal, biso il faut to yamba bango parce que baye na intention ya mabete. Baye na intention ya mabete pa na bino, biso to na intention ya mabe pa na bango. Siko ba kolobo ba zairo ba lingaka bango te na mokili momba, be ba olinga biso ndengeni.
ngai yo ke na mboka bato ke na Zambie oke na Zambie oke na Uganda oke na Afrique du Sud okutani na ndeko mwasi ndeko mwasi na sepeli na yo ovandi na ye 4 ans 4 ans obali yete osali ye pe lokote après lobby voyage à poto twa osundoli ye a perdre 4 ans na ye bakozwa sikoyo ba congolais nyonso batikali kuna sérieux ndenge nini ngai pe na bimaki na kendaki Nigeria pona ya poto mais na tikaki mwasi na monike na kozwa ba engagement te na vandaka na ngai 5 ans ya 100 mwasi 5 ans ya 100 masolo na bimaka nga tongo na nga poko na bimaka tongo ti makambo nga poto eye pwa na kenanga après na moni bon sikoyo na koki na zana mwasi na nga ngai moko oya ngai moko na ko bandolala na embeto moko mama ye sikoyo yo mdo ozokenda aventure na yo oza objectif eloko ni ekotindoko na kozwa mwana bato oyebi te ke vie na ye ekomi na maboko na yo so azalaki na 36 ans 4 ans nyonso wana tia kokisi 40 ans obali ye te oboti ye te osali eloko te or ke yo vandi kaka mpona sexe c'est-à-dire eloko ezoboma biso bakongolais c'est le sexe. Oui, j'arrive. Yo vaina donc congolais nyonso tonga zora moi c'est lo liboso sexe atalaka en jeté ezali na kati ya cerveau ya moto ke azotala pe avenir ne ya lobby azotala projet nini ozanango parce que kolinga mwasi bon ça dépend kolinga mwasi ya projet ndeko na ngai ezande ngozana projet osomba voiture ndenge moko na mwasi kolinga mwasi ya projet ngana kolinga mwasi te na yebise ke azaki toko na sepel na ye pona ni basepelaka na mwasi na kitoko to na comportement. Ngai, pour vous dire la vérité, ti lelo na yebisa mwasi na ngate que tu es belle. Na yebisa ya ngote. Na yebisa bilo ka nengo na pona ni. C'est pas sa beauté que j'admire. Nga eza kati na ye. Nga apesa ba bisou asima mukongo. Ba bisou ana asima mukongo, c'est très important pour na relaxer combien za utile na bomo inanga. Combien za malamu mingi. Sikoyo. So bani ba toucher loko wana. Oh non, bosimbi culture. So botika culture mboka. Oh. Mais ba no ba ko remplacer biso lobi na Congo. Vous croyez que nos enfants baza na poto ba onde ba ko remplacer kuna? Et trompez-vous. Baza désorienté. Et ba ko cohabiter te na bano batika la kuna. Talara na États-Unis ba noir. Le black, les États-Unis, bateau, noir ou black, so ba outa Afrique. Et bah là, vraiment, pour bah mon comportement, bah outi en Afrique, na bango, non, ça colle pas, ça tient pas. Ça tient pas. Hein? Donc, ngai na otala boye, na lingna kota na magamba kidnapping te, na zana sivyo wana te. Parce que batu nyonso bazozelango bokomeli ngai trop google il faut sala ngo vidéo ya mbalakata o expliquer biso na ko expliquer bino makambo belé na vidéo wana na osala makambo belé et belé ya makambo na ko expliquer bino parce que na moni bande ko belé basala ki débat moko boye na ninga ko kota ngote est-ce que un homme médecin ko longola pe moto barin mais oui ndeka o mona ntaba o fungoli libumu ntaba longoli motema au kati au tiango na sachet au tien na glaçon ndenge pe ba kosa d'ailleurs nzoto ya moto eza plus facile que yantaba. Mais j'ai dit j'arrive, t'as pas attendu. Donc nzoto ya moto eza encore plus facile, eza en désordre te chaque logo eza na sika nango okomona motema pende eza na vide motema na kati vandi oiko zo asizo tia au kati olongoli yango tena. Donc nzoto a d'ailleurs tala poso libumu na biso ndenge ya kapete gilet kuta pamba okomona michopo na yo soko tala ba bitumba ya bato babundanga na bambeli okomona mambeli ya libumu muchopo essaye lokole bima kangi yango boye na mbona loboko nzoto na biso eza très facile pour kufa ndenge za wana pour kufa moindre loga ezokisi na libumu omoni pe michopo na yo michopo yo tala na ba filme ta poso ndenge ya limuke
yanta bagutu eza tala poso monene me bazo pasula ngo ozomona pena oh Jomo Boazaki médecin na Californie aye Brésil quoi enjoy na ye donc talaka ana ba momi ba nini encore ba brésilienne oyebine ba sala ba chirurgie ba koma vraiment exagéré Joana pas ba drogué parce que ceux ba drogué yo ils ont le droit ba salut anesthésie ba longoli yo moi boyebi après la mukabu azana kata benoir na ba glace oh ba glace au qui malili comme de la moussie alinga tellement boyo qui passe atala boy rein ba leki rein ba le gonyo so imbalete ba le gora moko pour ba rein ningi zali wana yangunde sala ka force ya mwana mobali zomona force eza lokola file moko boye oyo eyungulaka babiloko ya salite biloko ya malamu ezoleka biloko ya salite ezotikala eza file moko boye epesaka yango nde ezotenir yo otelema debout pendant longtemps parce que soki balongoli yo yango okotenir mingi te oyebi jeune moko boye ya footballeur français Abigal ancien Barcelonais na époque ba Messi ba Eto'o banani azaka na problème ya opération siko mutu akoya kopesa ye organe azalaka te il semblerait que cousin na ye andimaka balongola ye organe bapesa na ye mais l'espagnol la police scientifique elandelaka masolo wana baye komona ke cousin na ye akima akenda na Guadeloupe aza na organe na ye apesa te donc le na wana nazoya na ba masolo wana te parce que ngai so na bina betali solo wana on va condamner même il faut ba limoger même ye Kasongo donc azama kasi mingi na kokanga ba policier mais aza faible pour na ko arrêter ba kolona et puis on va se poser des questions tant émission wekoya comment bakangi batu nyonso wana na mbala moko pe banda kala bakanga bango te pona ni ilo nini oye sengi ke bakanga bango nyonso na mbala moko parce que bomoni ba tribunaux et salami belé na Kinshasa plusieurs tribunaux donc ils a phénomène moko to seleo aye bon juridiction wana nazana on confiance te parce qu'ils a basé sur le témoignage basali ba enquête scientifique te nakoya ils a domaine moko très complexe ils ont nécessité beaucoup de connaissances nakoya dessus. Revenons à notre mouton, la jeunesse de demain pour le Congo. Et vous avez Kuluna, Bachege, et vous avez Banani. Parce que Bisso n'est pas aboyé. Au bout de 10 ans, tu as souboyé. Ndeko boy na moni atuna yengalo bi Google yo nenge ni ozalaka na mandefu ya pembete suki ya pembete. Yebaki mandefu ya pembe suki ya pembe ezali malade ezali dit na productivité ya mélanine mélanine epesaka pigmentation ya couleur noire na posona biso na suki parce que tozana deux cellules na nzoto tozana cellule vivante ou ezana kati ya nzoto na biso ba cellule vivante tozana ba cellule morte ou ba cellule inerte nesi na manzaka eyoka capacité mais koyi ko souffrir pe ba scientifique ya mokili basalaki étude approfondie sur basuki ya pembe ba mandefu ya pembe makamunyoso ba yeko mona ke 90% ezali sur le stress mutezo sala biloko wana stress eroyo ozala ndenge stress eroza na musala bazotia yo pression moko ya makasi e bandi ko stresser yo baza na confiance note na musala ondiro ebi musala bien te baza ko banga yo à chaque fois directeur azo ko tuno mais loko yo okoka kosala ngo est-ce que osala yango déjà et komi kosala yo ba stress komi ko banga. Et deuxièmement kozala na sur le point financier tant mbongo ya tant ekokaka ya kofuta ndako a des fois mbongo na nzomi na maboko te
tension matio, stress et cotio. Et bien, on a nyonso ezo créé ok. Production ya mélanine et bani ko ça la carence. Et ce qui est sali carence n'espace moko ezaka nyonso contaminé te. Espace n'espace chaque quartier azana na makambo na ye organisme na ye eza ya ko kabwana. Nesi nzoto na biso côté ya makolo azana makambo na ye oyo ezalaka kaka ya makolo. Côté ya libumu eza pe na makambo nango ebimaka na libumu. Omona mutazo bima baloto bisiko yo ba anticorps ezali makasi mingi te et manifester baloto. Mais bisiko ba anticorps ezana makasi rien loto pe kokite. Donc ce qui a pembe ezali dû à 90% na ba stress. Alors ba stress batu mingi azaye moko soit aza na problème azokwa kozwa ba solution te akomi stressé. Donc azoye bate anga ina osala ndenge nini osala nini aobenga mona telefone azo mwa batoli banini omona kaka namona ye mwana mwasi moko aza ami akala toyebanaka na ye mutu kuta yeba inga abenga pe na lubwele na teli nga be oh mwasi kitoko bo azobenga nga nani abi tu me reconnais? Attends, je vois un peu ton visage là. Abi non na ebisi na oyebi sute. Abi oyebi nga te taranga malamu. Koko na ebisi bino ba paupière ya pembe, mandefu misato ya pembe, suki nyonso pembe, akanyango nwani. Ebisi nga ya intel. Oh, c'est pas possible. Mais okomi nzoto mba suki ya pembe ba poala maboko pembe boye ndenge ni. Abi ba stress kakat. Ba stress bon za yo moko muta o consoler azalité, muta o peso ba câlin azalité, ba stress wana o monezo merba suki ya pembe. Voilà. Donc voilà pour la histoire ya ba makamba ba suki ya pembe ba mandefu ya pembe. Donc voilà ils a ba stress, ils ont dépendre si ko yona mutu na mutu, stress nezali dû à nini. Voilà, batumiso bazana ba manière na bango ya kozwa kimia na motema par la parole de Dieu, ya kozana baninga, ya kozama malamu na société ezo dépendre batu. Nga nazaka nga stressé te na makamba bana, c'est juste une manière ya ko éduquer, ko laksa bana ko imposer o elingi moboti batambola bongo polobi na bango eza malamu. Donc wane ko stressé nga te. Tu vois, nazana bongo moko eza mabanga na mabanga. Donc bongo na ngeza mabanga na mabanga ko kasate ke o ya ko tsanga likamu na moto et pesanga ki wele rien ils arrêté. Donc je vis vraiment comme un poisson dans l'eau ou comme un ange au paradis. Donc voilà vie est simple na force à la nature te. Si on a besoin projet moko boye na calculer ngo na calculer na calculatrice ko sala nga combien de mois et au sanga 18 mois na 18 mois na malembe comme si eloko ezate. Na fiongo malembe ti na koksi 18 mois na réaliser projet nanga. Na effacer ngo ye ici nini suna na liboso eloko te. Na vana nga molo projet goya na tina moto. Donc voilà yango na lobi ki jeunesse ya lobi ya Congo et ko décevoir batu belé oyo bazoka nsake ceux ba komi na retraite ba no va na Congo. D'abord tant on commis la retraite on commis à l'insécurité parce que ma cache aux arango le logo iko bundape ba pe ko agresser pe au beti pe makofi mo agresser pas kimi à des fois dans 10 ans aux asuna makasi wana te muta tindiki yo ko su ko résister to ko kwena cielo ko le bukanio. Est-ce que ba jeune wana ils sont prêts à magamunio so wana ils sont prêts à usala biso ba to linga tozonga Congo lobi makambo wana. Chilombo azaki pe mwana muketi ba préparer jeunesse na yete lelo akwe mukonzi azosala oilingi motema na ye. Alors jeunesse wana ezobetele maboko, c'est la jeunesse congolaise qui applaudit Chilombo nde bazo benge mu kwa ntombolo mukisi abwena boy umela beto mais la donc on a le ba papa oyo bazana Congo ba papa oyo bazalo wa ba génération na biso 80% basala raté. Bon siko ki bo papa na bango ezali ya nini? Oko imposer éducation na ndako nengeni.
okozala modèle lokola ba papa na biso bazalaki ndengeni. Donc tata na bino asalaka te avandaka na kiti ya pembe na kati ya lopango. Bana mike ya ba 15 ba 16 oyo ya boti bazokende kosala ki prostitution ki kuluna ki kinaper po bayaka kolesa ye. Siko sens ya société za nini ki bato bazo vivre lokola ba zombie lokola ba nyama sens ezali nini. Siko bazo vivre pona nini ngana tuni au moins bombe mo so ekwe nango bato bakei na golo bakia c'est bien bakufi combien au 10 millions assez bien bombe mo so ekwe. Bon, kuna to bano kocha bato muso baza bien to bana ko longola bato muso. Ezaki objectif basalaki pour la COVID-19 supprimer les faibles et laisser les forts. Malheureusement bon, la nature a donné nature et pesaki parce que les ali suppression il y a humain bisote mutokeli bato nzambe mutakeli bato. Donc la nature a refusé mais objectif ya COVID-19 ezalaki suppression supprimer bato musu na mokili. Boyebi acteur moko ya monene Jenny Fox ou a interprété qui ba film belé parce que na mungongo kitoko d'ailleurs a interprété sous nzembo moko ya kitoko. Jenny Fox alingai ko kendo ko sala film moko boye entre Israël ou Australie. Donc, n'importe quoi on a imposé, il faut à la vacciner na COVID-19. Que non, il faut habiter. Ngala obenda planter, abiso obenda planter obimalibanda mbokate. Suka na ngoka ba convaincre ya tanda loboko batindi ko lo seba. Tanga ba beti yewe mona maya zongi na palin aveugle. Aveugle, baba aveugle. Mais ma bende na regretté parce que mbala moko omoni ba américain bazaka na ba manipulation makasi. Mbamo ba komi kotia ba image moko boye ya ba 2019 ba kutanaki na aéroport na Mayweather ba yambani nani ya okapo on a voyagé. That is it. Ozomona ba image moko ya kala ba komi kotia po ba ke non moi mai vraiment c'est bon. Sikoyo a komi ne kutu voyager boye na boye. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Sigoyo. Banani ba ozala ministre lobby na Congo. Banani ba ozala ba kalaka. Fonction publique. Banani ba kosimba ngo. Tani ba zo mema biso na mboka. Moni ba mema biso na mboka wana. Jeune nyonso azolinga abimani banda ya mboka. Balobi kuti so oyena libongo ya ngobila otala batu ndenge batondani baluka bazokima Congo bakende Brazzaville. Angola ba jeune fille bakomokota tina conteneur baotola ksa derema plus de 9 jeunes filles quinoises asphyxiées bakufi na kati ya conteneur bazokenda Angola nzela lobito. Omoni babenga ngo répulsion et banigo salama na Congo. C'est-à-dire terrain et ça sous ne l'autre côté. Batu fo baluga terrain zali attractif. Ils en a moins musala, ils en a moins loka kolia, ils en a moins mbongo. Parce que biso na Angola ba yeba biso. Soga oye na Angola ba otala sani ozolia ya madesu. Na misuni ya soso te mipanzi otali fose langa. Zairens tala nenga zako mina ndenga za komela enekene baibaka biso ne leli olia na rapidité na agressivité po olia na ndengo wana te yoga si outi na potofu mo ova nesi na ngiringiri wana olingozo mode de vie na yo ya poto mode de vie na yo nengo zalaka ba vin ba champagne babiloko kolia ba semol ba nini yaya te banoko pena ba ya ko visiter yo ba na trop c'est trop ya yo to baré ba wa ko visiter yo ba ko ya pena na munduki ko kazate ba ya na machete munduki ro pamba mutu nyosa koma na arme na kini ba yebi na to
mort, deux balles na mutu, 2 balles na poitrine. Bazuyo na biloko kolia. Nga na yebi ke miyibi mo bakenda ko yiba. Na ngiringiri na veni bolafa. Baye ko yiba batu pena bafungula nzungu bakuta ngombe na loso. Bayiba na nzungu ngombe na nzungu loso. Donc miyibi me yanzala. Doyo beno ye na village moko boye. Ona ke fa na Kwango. Bazo mono peno lata ba jokinga ba puma. Ba basket ba Nike bango sikona ba la gomme e katana pe batia nzete ya kombo na sepo e kanga e longwate. Parce que yo chaque jour ba basket ozana mwa moto na yo a bien ozana mwa jeep na yo ah ndeko bakoya okotero ba machette na butu pe ba kati yo oh okomi cible potentiel non yozo kanza nini yozo kanza ya nga bisa ibatu nga bi nga na bisa ibatu nga bi omoni soki Congo ezalaiki ndenge Chilombo alobaki je ferai la jeunesse congolaise des millionnaires que batu pe bakomi ko fungwama batu bakomi na balar ba activité bani ko kota na Congo ils ko garantir retour na biso mais retour na biso ezana nous garantité koko sanate longola ba idée ozana ngwana alors retour lo ezana nous garantité bana ko investir bisko zali ozana state bana ko investir kuna bana ko investir banda sikona makanisi au créer entreprise na yo au son mandat kuna yo kuna soki un jour Congo makambo ekofungwama wana komina bonda ko na tekango entreprise na ngana liquida on pa moto na kende ko investir na Congo mais pour le moment ozana bon moyi il faut profiter na bon moyi wana na chaque seconde ya vie na yo ko lota bon moyi na ndoto te ke na okeno ko vi omoni tant to longa to voyager bato bazolo ba ko bota te obota na poto ngana otala bato nazo comprendre bato te komeka ko bota te na bota te pour ko bota na poto logozo lingo ke ne poto il faut yo oba na ko bota na poto habité na obota wana kini na oba no bota na kini na zana mwasi na bota nete omona wapi na boti bato nyonso ya famille il fallait ko kanga motema yo mto sala ba démarche na yo ondo ko botela kana poto te wale zaba masoro bozo beta yo ebi poto okenda deja na poto ngai kutu munalingi na kende na una kenda ngote yo siko zo betela nga masoro a poto na robota na poto elo oni zo lakisa na poto nga na robota awa na robota po mwasi azali ana zemi donc awa eza signe ya bien lembo ya bien ke nazala mabota après na boti nanga bate belé baya bakomi mpe na poto babande koloba baoya kobota na poto tili oyo babota te tili oyo baboti te donc Congo ndenge ezokende bongo tokomi kokompara yango na Haïti omoni Haïti ndenge ekomi na baprostituée ya ba 13 ans bana mike chaque quartier comme quartier risque moi ba détruire Haïti tina souci ya jeunesse et ba yeko baxela bango li sous tremblement de terre wana ezaki kao ba bomi sous président na bango kao Haïti pour la muka il faut vraiment que États-Unis aloba ke bon siko na nyokoli bango pe mingi France pe lo ba bon siko na nyokoli bango mingi siko to pesa bango maboko bakene liboso sans quoi Haïti est ali libela et ce qui est grave ezali génération ezoya nesina Haïti na yebi ke ezalwa Congo dans 10 ans ba jeune wana ba na ba 20 ans ba koma na ba 30 ans donc ba koma na âge ya responsabilité mais ba za ba zoba ba illettré ba idiot ba kuluna ba criminel ba jeune moko bazana sans avenir. Et puis eza danger pour na biso parce que na famille no soki bazami balé misato ba wi ko tonto aye ba hipe tonto ba sekisio ba kengeli aye na lara aye na boye après ba keyi bango te mutu ba oya me ba signaler ba kuluna na bango abi tonto na biso ana aye makasi yaya bokateka na mukongo
bobo maete hein bokate mama na pota na mokongo na loboko oyebana ba kote liyo na butu zia na machete pesa passeport we bien twa ba tubi oli konga na lokolo boete botika bozo eza kuna ba ebite ningi basali obongo ba rendre inapte même na poto okoka suko salate donner to aboye vie na biso ezo tenir na bonne santé to anango vie na biso na ba projet to anango na mituma kamunyoso eza en connivence en bonne santé do santé so epesika mobulu oza écarté olongwe na course o lokolo ezo tambola sute olongwe na course o ozoke ne boîte oke boîte de nuit oke bunda kuna ba buki o mâchoire olongwe na course ba panzi o mulangi na mutu et déranger cerveau na yo olongwe na course ndeko. Donc ndenge tozali boye il faut vivre vie moko. Premièrement il faut osala tout au passer permis na yo oza na voiture ko mataka train te bisite tramete oza so muta ba vie wana te ils ont pressionné nos sécurité au kutroya ka batu wana te le méchant te on y atinga ko a buki au mâchoire olongwe na course na boîte de nuit ozotala mwasi nanga bo mulanga awa okomi paralysé olongwe na course yaya le komi même na famille na yo bakoki kosala bakoki olingelo boule pa ba cousin ba petit otikaka des fois ba 2 ans ba 3 ans bakola avia ye tolia ye a des fois pe ba balati kagul bango wana et je ne crois pas que na jeunesse wana il y aura encore de Lumumba, il y aura encore de Thomas Sankara na kati ya jeunesse wana congolaise. Et d'ailleurs ceux beaucoup ko kengela malamu ba marche nyonso et opposition ezo sala ces derniers temps, il y a que de vieux hein? Il n'y a pas de jeunes hein? Ndenge za kala à l'époque na biso ko mona na ba jeune ba 15 ans ba 18 ans na kati ya ba marche soko kengela ba marche ezo sala na Congo, tu verras il y a que de vieux. Et bah vieux wana au bout de 10 ans ba ozana ba onso na makasi ya osala marche te. Et bah jeune wana ba bandoko betelaka miyibi maboko ndenge bazo sala mikolo. Fati beton fati ayibi atie ba robo. Oyibi kitoko voilà. Donc voilà, na ebité lo ni to wi sala. To pesa na ba idée. Est-ce que bana na biso lobi o batangi ba wi kozonga Congo po batombola mboka wana on ne sait pas. Po ezaka mopepe yaka. Au moins ka mopepe ta mopepe mo yena Mali. La jeunesse malienne o bazana diaspora ba komi kozonga ba komi na ba ministre ba uti na ba diaspora ba bani ko koma na makambo belé ba jeune ba komi ko kende. Ça dépend mopepe musupe ko ya omoni ba jeune belé na ibi ba malien ba sénégalais ba zongi mingi bana o ba bota mawo ba zongi mingi. Bazongi mingi bazongi ndoko tonga ko somba ba appartement ko créer ba emploi surtout ba ivoirien de bazongi trop ba ivoirien na yeba ba ivoirien belé bazonga zonga mais ba congolais bana na biso bazozonga te ba komi na bango kende ko saka na parc de l'Ansele pa Kabila so ba si ko saka na bazui avion yango Kabila tala ki habité na osala aéroport na kingakati na salina ba hôtel ya 5 étoiles soki boye boki takana mboka na ngaki ngakati sanke boki na banjili banini na seli bino ba supermarché pour ngakati ça fait beaucoup hein? Ateli bino na bazara na ba McDo kuna kaka kuna sika mosuye kozala te donc oye na kingakati tu te retrouves comme t'es à Miami à California à Denver aussi si makamunionso sika mpepo bisika wana tao matiti sans ana contact na bana njili ni na bana kimbantseki. Enseignement ezali soute professeur awoya koti na classe akomo betela bino masola TikTok akomo betela bino ba bobarti allez à demain bo comité botangi te bo comité professeur yo zo ba duro ba fudis
ba mafos aoya na krebo ya bandi bino mathématique na suka na ngwa opesa bino intero moko ya 10 points question moko intero 10 points donc intero na yeso ozui 10 to ozui 0 ba mafos na poto omona professeur aka gentil na kini professeur azala wa soda a méchant pozo tala ka zo pio mayele ye bafuta ke lo mwa malonga ta komi méchant lo kwa mbila. Alors jeunesse wana Congo elo voyate hein elo voyate donc Congo a lobby comme na danger moko ya monene pour la jeunesse congolaise. Jeunesse moko pola jeune ta mikolo nesi ba jeune fille e komika ka so lingi jeune fille nga so lingi nga mana linga il faut tinda na Dubai na ndo lia soso na Dubai apota na kuya wana na ndimi mais yopi mobali vimozo comprendre le côté et mibali mingi bazolongwa na poto awa bazokende kosakana na ba jeune femme wana oya Kinshasa. Na moni ba jeune belé ba tata minu ya mikolo na utiki Kinshasa mon cher basi bazali kuna mais utiki mama na awati ozana mwasi oza marié ya bazala kana langage moko ba congolais nyonso ya pondu pe mingi leki mabe ifo meka madesu ça dépend hein? Ngala mona ye mutakenda ki Congo ayina malade heureusement izaki ba infection makasi. Heureusement izaki ba infection makasi asuna ngo ba traitement makasi suka nango mwasi akanga bisaka kena ye il a perdu son mariage de 20 ans. Soko kengeli na jeunesse congolaise ya lelo dans son ensemble au monde baza ba pourvoyeur c'est-à-dire baza batu moko baza na posa ya kozala na makambo mais baza préparé te pour baza na makambo c'est-à-dire baza ba jeune moko azolinga za na veste moko boye cravate moko be asala kate asa jeune moko bo azo reva tambola na Toyota moko RAV4 mais asala kate asa pene business moko te kotela gembo tandis que na Nigeria soko moni ba jeune na Nigeria azana na business après zo biso my brother have a big project ngai fona tonga ko esika boye ngai fona somba eloko boye au bout de 10 ans bon mutane ngona soko zo sola na yo zo mona ke azana eloko moko zo kotele mbongo ina nzela eloko wana na mbongo na ye azana projet moko au bout de 10 ans asala boye mais non ba jeune kinois te ba jeune katangete moi ibisho kaka binga vraiment na projet moko vraiment abi yani obili puta wana o lataki ya super wana ne batonga kyango ngape na olinga soko tuni yo sala ka abi na sala na ngate bon zo mbongo wapo somba li puta ya $150 batongela yo abi na o makambo to ana kini to ana terrain football mutu amtana poste ne azobeta uzomona ba langage yana ba jeune donc baza langage moko d'abord ya bate ya bazoba bato basengi mayele donc ba yebite lo oni ba ko sala donc et l'état où a repé sa bango maboko l'état où il est aya ko apporter plus naie na jeunesse l'état azo baxer la bango buzoba pour à détruire bango bas à la méconnaissable ba contrôler bango jusqu'au dernier au monindenge ba bandi ba concert ya stade yeba que il y aura encore beaucoup de concerts et ba concert wana bozela na binotego e ko sala mpiaka omoni seleo soki alobi lelo abeta stade martyr ekotonda la coste soki alobi abeta stade martyr ekotonda d'ailleurs bomona ngo inosi bia kobeta ekotonda Félix Wazeko akobeta ekotonda héritier Watanabe azozonga lisusu na stade kala mingi tiawa ekotonda bango nyonso ba obando ya kobeta et pendant les élections il y aura beaucoup de concerts na ba faux pasteur ya Congo d'ailleurs Moïse Mbi pas na concert wana bon on appelle leur mbongo pa o tsalibaya et ba ko sala bino bongo ba ko sala ti ba pousser bino 2 ans 4 ans 5 ans 6 ans ba perdre bino temps moko boyo o boko ko accueillir matière boko ko koma batu
tiki bino à distraction allez bango ba démarrer train oya tigal na se ya matate. Ça y est, c'est fini, on close. Alors si vous avez l'été bandeko vous tourna kapesa ce que l'on est dans zo banga que cette jeunesse et sa jeunesse moko et ça et plusieurs millions de gens. Même biso na diaspora ta to zonga moi 10 000 20 000 to kokana jeunesse wana te baza tellement ebelé et boyebi na tanga pasi moi si agana mabota mingi. Donc tant moi si agana ba difficulté ngonganda botaka yango na mingi. Donc lorsqu'il y a encore la souffrance, il y a encore plus des enfants. Nasi bino boko momona makamba bana ba komo bela ba malnutrition ba et ça passe. Bon, chers amis, chers compatriotes, nous sommes presque à la fin de cette vidéo parce que vous aurez encore 2 vidéos de suite. Torobeta Masolo, il y a kidnapping, na Kinshasa, tu vas évoquer Makambebele, juridiquement parlant, et puis tu vas la constitution à Congo, tu vas évoquer quelques articles où il y a la constitution. Après, tu vas divers, il y a une dizaine de minutes sur la divers. Et puis, journal Lelo Nagansi et Gozala en beauté. Donc, Gozala en beauté. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, qui est l'avenir de demain, qui est une jeunesse déjà, tengami déjà comme une sens moussous, de voler tengami, karibanigo tengama déjà, et tigaliga karibaluga. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Il y a une réflexion. Donc, tout le monde en a dans 10 minutes pour Tokota na sujet ya makasi otozo zela bisonionso kidnapping in Congo.